Bonsoir, bonjour, bienvenue dans les conseils d'histoire, bienvenue dans Perpétue TV. Mon nom est Perpétue et merci à tous les abonnés de notre chaîne Perpétue TV. Merci à tous les abonnés de notre page conseils d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amitié. L'amitié a plusieurs définitions et avant d'aborder mon sujet, je voudrais d'abord vous donner la définition de l'amitié. Et j'ai défini l'amitié comme un sentiment d'affection entre deux personnes qui n'appartiennent pas à une même famille. Quand j'avais 10 ans, et je ne voyais pas ma mère avec des amis. Elle était à la maison, surtout si elle ne part pas au travail. Elle était à la maison, travailler et parler avec nous. Et un jour, je posais la question à ma mère pour savoir, maman, pourquoi tu n'as pas d'amis? Pourquoi est-ce que Moutaya a raté chez nous pour dire que non, je suis l'ami de votre maman? Pourquoi? Et ma mère m'a répondu, Perpétue, tu sais, avoir des amis, c'est avoir beaucoup de problèmes. Vous êtes mes amis. Et au fur et à mesure, là, je grandis, j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que ma mère, elle me disait que non, Anna va camaradité, c'était Bissonné va camarade naïm. Et donc vraiment bref, na sujet nanga. Et lelo, na société na biso oyo, tout le monde a combien qui camaraderie, ils ont même la biso, combien de problèmes oyo, ils ont même la biso na ba vie. Je ne dis pas qu'avoir des amis est ma vie. Je n'ai pas dit ça. Il y a des gens au lilo malheur na ba vie na bango à cause des amis. Il y en a qui sont lilo koufa à cause des amis. Mon frère, ma soeur, oyebi nzambe aloba na ba manière rebelle. Si tu trouves que dans ta vie, tu as la chance que yo mutu azwa yo ndenge ozwaka bato, mutu andima yo ndenge ondimaka bato, mutu alinga yo ndenge olingaka bato, toi tu aimes les gens, ozaka bien na bato, mais en soi, yo bazungiselaka yo te. En retour, toi tu ne reçois pas la même chose. Mibita mosusu nzambe asala yo te ozana ba camarade te. Tu aimes des amis, mais tu es toujours là, tu es trahi par ma camarade. Yolinga ba camarade, yolingi batu. Donc, ozawana, au change ba camarade, si on a fait ma vie, au change, yolingi ba camarade, mais ba camarade, ba yote. On ne sait jamais. Nous, le temps où on a vu na nzamba sala ou tikoza na ba camarade. Il y a des gens qui ont été parce que baluka va forcer volonté ensemble. Baluka ba sala o c'est ici ba. Définition ya amitié, ils ont bana biso que amitié est un sentiment d'affection. Est-ce que la personne au bien a pire master ou a pire? Est-ce que en elle, est-ce qu'en lui, au sentaka sentiment wana ya affection? Ou bien que non, ils ont que non, ou a masteranga, ou lui là, c'est mon ami. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont été trahis par des amis? Et l'autre, comment jalouser car pour na elo côté ozui mutuka na yo bien ou lataka na yo bien osoli biloko na yo biloko na ndako ou bien ozana bambongo na yo camarade moko bozwa ayebi même pas effort nini osala pour kozwa mbongo wana, effort nini osala pour kumba mutuka oza na mutuka wana, effort nini osala pour oza na babien oza nango wana, akomi kojalouser yo. Et te coupe et tu peux na souka pe a qui peut communiquer passer la autre mabe
parce que ye azokoenvie yo azolinga koma na place na yo mais soki bayebisi ye azwa souffrance oyo yo omona mpo koma place oyo oza aondima yango te soki bayebisi ye alala mabele anyokama ndenge ntango mosusu yo nyokama aosupporte yango te mais alingi azala ndenge yo oza alata ndenge olataka aliaka ndenge oliaka arulaka ndenge orulaka mais aboyi kozwa bapasi oyo omona mpo lelo okoma korule wana. L'ami fidèle c'est Jésus. ndeko nanga koreketaka te na vie soki oyaki na motu mo boyo ndemo ape ovuma camarade nanga ovuma pire nga ka mpona pamba boye bokabwana na ye bobebana na ye. Ne regrette pas. Tu ne sais pas même pourquoi est-ce que moto wana akomi na mosika na yo. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que moto wana bokabwana na ye ka liloko to be moto wana kenda yebi ntango mosusu nzambe alingi apambola yo mais alingi te ke bénédiction na yo ezala koto ya moto wana oyo oza na ye. L'ami fidèle c'est Jésus. C'est lui oyo akokaka jamais kotrahir, jamais kokoya kobetela moto makambo oyo tokenda koyebisa ye. Ne pense pas que moto wana ozobenga pire nga oyo bacamarade na nga oyo bamasa na nga oyo banani. Combien de bacamarade oyo babotola bacamarade na bango mabala ayebi na ye te malgré que camaraderie bozalaki nango wana ayebi na ye te effort nini osala mpo lelo oyo ose retrouve na libala oyo oza nango wana mais azokoenvie mobali na yo mais azokoenvie place na yo. Soki bayebisi azwa nanu mpasi oyo omona mpo koma place oyo oza lelo aolinga mpasi wana te ntango mosusu akoka yango te mais yo ntango mosusu osemontaki yango oza lelo place oza. Moninga malamu na mokili aza te. Moninga malamu na mokili oyo aza te. Ne pense pas que bato wana ozoyoba oyo aza pire nga oyo nde ya ngai vraiment oyo elenga elieye te bango wana nde lelo baosika na bonheur na ye. Soki eza na bavrai baninga baramingi te bamoki eza na baninga mosusu baza bahypocrite azolakisa yo affection awa solo lokola neti alingi yo nanswa ye nde ndoki bato tobengaka babinemi o akoma enemi na ye aza nemi nanga bazalaka bato bazalaki proche biso kaka likama mokie ekaboli bino na moto wana lelo moto wana akomi enemi na ye. Elelo bato babanda olinga yo te bakomi koutilize moninga wana pire yo wana mpo kelo baatteindre yo. Bandeko basi bandeko mibali naza na miniti mingi te ya koya nalingi kana apesa bino conseil koyesa bino ke non moninga malamu na mokili azalaka te. C'est Jésus, c'est lui le seul ami. Il ne trahit jamais. Arrêtez de là, et pas camarade. Tu as osé le konayo, osé apprendre tout libala, tout osé bablo konayo, osé makamunayo, musa nayo et avancer. Maman, garde ça pour toi. Dieu merci à Dieu na chambre ici bomba moko na yo moko et pour la tena kati na yo moko et beta ta kanu na kati na mo milinga to mona kati milinga zo bima to mo ya non akoma rouler mais ndeni na yebite ke asoma motuka combien de bateaux babomaka abomi yo ka po yedi ke zo soma motuka asali mabeka po yebi ke yo za na succès. Mokili ko mabe mitema ya bato ezo na bolingo te bandeko basi tozwa maye esalanga pasi ya komona bandeko basi mosusu ndenge lelo basi komportaka
nalobi na nga te ke bobandako boboya bakamarade bosala bo, mais yeba nani oyo oza na ye, motu nini oyo okoki kobetela ye makambo na yo. Parce que pire yo wana ana pire na ye, ana pire na ye. Arrêtez de parler de vos vies et pas bateau, de parler de vos vies et pas camarades. Garde ça pour toi. Restez des amis, mais tes problèmes, secret, garde ça pour toi. Parce qu'un jour, quand tu vas te bloquer, tu vas te faire. Et toi, le coup, il y a un salon. Aïe, en koba kokota na simana. Aïe, ni ba ko tam so ko utiliser car même nous quand on a dit amina pour que ça l'homme. J'ai eu mal quand on a moni moi soit koufi pour na camarade na. Bat bazo boya ko souffrir a boyi a mon souffrance na yo mais a o sepela azo ko envier azo ko jalouser bolam oyo na ngoyo. Aïe de ta muzo lobby onyo kwa mapoza la ozali. Mais mon ninga moka oyeba neka 1 mois 2 mois aluka sala o mabe. Mon ninga moka oyeba neka tamso na kimikolo. Tamso ayebi te ba puya ni osalaka. Pour lelo ozana libala oza. Mais ya komi ko envier mon bal na yo. Ayebi te combien de ba déception yozwa. O comme ça quand la lisa o mabele, o bonne ko samba ba genu comme ça ba genu mwindu. Lelo sa ke nzamba répondre va pesa o libala oza nango. Mais il y a comme un vieux, a comme tu n'as tel point que abomayo, bien salon ma vie. Dans le monde dans l'eau, muta prête na nyos. Quand pose l'eau cause na ngou, prête na nyos. Tout ça la maïle. Parce que le cœur de l'homme, nzambe kanda yebi. C'est pas pour rien. Nzamba zwa motema changu na kati. Dieu savait pourquoi. Il savait pourquoi il a caché le cœur. A exposant on te nenga exposant yesu, a exposant te nenga exposant matu, azo mutema changu na kati po yebi. Mutema ya sanduku. Makamu nini o mutema mimaka. Soki lelo nzamba décidé abimisa mitema na batu, achango libanda, to mona makamu za na mitema, nde to bomanaka. Mbe to tanaka na banzela te. Mais Dieu seul sait pourquoi est-ce que Azon motema changu na kati. Ndi commence ko eketaka te soki camarade mo bo bozaki na ye ka pamba boyaki. Je ne sais pas. Yo zaka toujours wana entouré na baninga. Ko eketaka te soki lelo bato bakoka nga camarade na kinda ka boy. Oyebi pourquoi est-ce que Nzambe a épargné na ye. Et ça, je na yebi ko film moko camarade a boto la mobile. Il m'a continuer ka mobile ndaza ma mazo continuer ka camarade. Asali aboki les malades. Ba yebi se kana ke za ye muto so sala obo. Mais mazo continuer ka camarade. Oyebi te ni Nzambe, mo Nzambe parfois. Nzambe. Ako ko kanga eloko mo boy ko eloko komela apetisi yango. Mais ce que Nzambe atiki eloko moko komela yo. Alinga te ya yo. Combien de fois Nzambe te ya yo pour parler la langue Nzambe? Combien de fois? Toi tu penses que nada moi c'est plutôt qu'on a pas te pas nini, nada ba mais tu ba te pas ni qu'on a ba te. On va la nini. Nous avons toujours accompagné la bateau. Nzambe soka panzo na ba camarade wana, on lui dit so créer mususu. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Nzambe so panzo na ba camarade. Tant que ça limite bazala wana pour tant que ba jalouser ce que aujourd'hui.